Balobi tambola nde mokili omona makambo. Tambola mokili bandeko nanga omona makambo ya somo. Kandenge bo omona Etoiline Ines TV wana. Kote mosusu pe eza na mwa video ya moke ezoleka na coin na biso bandeko nanga video ya somo. Mama Olive prophétesse. Mama Olive akomi kosambela pe pona batu bakomi kokweya, batu bakomi kobika, donc makambo eza ya kobeba. Bandeko nanga eza ya kobeba, ex-première dame surtout de la République démocratique du Congo. Mama ni mama waro, mama oyo ebele ya batu ba respectaka, ebele ya batu ba lingaka, ebele ya batu penza ba honoraka na système moko ya bien. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Etoiline Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo tomemeli bino affaire ya Mama Olive Lembe. Mama Olive, prophétesse, Mama Olive a komi ko sambelia pona batu. Ba prière a kafu pas possible. Bande konanga makambo eza ya kobeba. Makambo eza ya koinda kandenge tolobaka. Mosusu esalaka pe pasi pe mawa. Komona ke y a tant de personnes ba omi pe sa corps et âme. Pona osala musala nzambe, mais il y a aussi de l'autre côté d'autres personnes où bazo ya kaka pona koya ko décourager baninga, koya kaka ko minimiser baninga bandeko nanga. Avant to kota na moi sujet na biso ya lelo et kozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya ko kota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Et pourquoi pas chaîne Abana Nzambi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokoso makasi. Bandeko nanga kandenge Etoiline Ines TV alobaka mama ba news balobi ba news place evandaka ba news place elalaka. Ezala bien ce que olandaka biso zala penza ya kovanda zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka et dépendra nango kaka na air oyo bozolandaka Etoiline Ines TV. Soki omoni ke eza tongo na osenga na yo kandenge ezalaka kandenge kendaka zwa penza petit déjeuner na yo liaka. Soki omoni ke eza pokwa kandenge kendaka nango zwa na yo souper na yo, mais soki eza nango midi mwa repas na yo oyo préféraka kolia liaka melaka matisa pe volume côté mosusu kobosa na pete kotia ba j'aime kosala ba partage kotia ba commentaire na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Bandeko nanga Bible ezoloba que non, mon peuple périt par manque to faute de connaissance. Yango Etoiline Ines TV ayaka toujours na ba information moko on vrac. Ba information moko ya kitoko, ba information kandenge ezalaka na système moko ya bien. Information na biso ya liboso penza eza que tokota na makambo ya bato maboke. Na information na biso kutu Mama Olive Lembe akendaki ko honorer kandenge ezalaka trophée ya Mams qui est si la bisalu biso moko tolandaki Mams azwaki trophée na ye. Alors Mama Olive akendaki ko honorer ye na système moko ya kitoko. À part ça la famille poutine de l'écriture belle vie kandi ya ba belle vie na minito yo azana kaka na États-Unis bandeko nanga na système moko ya bien azopemisa nzoto azopema ye moko na ndenge moko ya bien mingi makasi.
kaka na cadre théâtre bandeko nanga na côté mosusu kandenge tolobaka Dina na la douce ya badina na azo recrutaka batu o nyonso bazalaka na posa ya kokota makambo maboke ya kobanda pe ko jouer. Dina na la douce azo recruter batu o baza na poto, batu o baza na France, baza na Belgique, ozala na posa ya ozala comédienne to comédien. Numéro na ye soki boza nango besoin bokotaka na page na ye ya Facebook ya Dina na la douce officiel. Bokende komona communiqué wana bomona pe numéro oyo bokoki ko contacter eza numéro d'ailleurs ya WhatsApp. Bokozwa numéro wana bo contacter et puis bakoyebisa bino nini ya kosala na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Etoile Ines TV. Ba onyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka Etoile Ines TV. Ba onyonso ba dépensaka ba mbongo na bango pona kolanda kaka Etoile Ines TV. Grand merci à vous, grand merci surtout. Que Dieu vous bénisse surtout pour la année 2024. Donc mbongo ezalaka problème te na vie na bino na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga kandenge tolobaka tokota sikoyo na sujet na biso ya lelo Mama Olive Lembe. Ebele ya batu toyebi Mama Olive Lembe tobengaka ye kaka Mama Waro. Bien qu'il y a tant de personnes au bafingaka, il y a tant de personnes au bayaka kolobela ye mabe, mais na koki koloba na Congo na biso ba Congolais sur 100% ya ba Congolais peut-être 60% ya batu oyo basepelaka na Mama Olive Lembe. Donc 40% des batu oyo bainaye, je ne sais pas pourquoi, bainaye na niveau moko pas possible ko finga ye, mais 60% ezalaka batu oyo basepelaka na Mama Olive. Tovandika boye bandeko nanga baye kotindelanga video ya mukuse o na tiaki kuna na écran na biso bomo na bino moko Mama Olive azo sambela pona Shadari. Shadari biso nyonso toyebi ye pe apostila ki na ba élection ya 2018. Azwaki te simbaki nango te ti lelo azoyo kanaka lisusu te. Baye kotindelanga video wana. Eza video tango Shadari abando sala ba campagne na ye. Excusez ceux qui na prononcé kombo mabe hein. Mosusu ezala bongo donc eza ba kombo mosusu ya mosusu prononcer bien mosusu pe eboyo donc moyen au forcer pe ezate. Alors bandeko nanga kandenge na bando loba yepe apostilaki. Sikoyo na ko postile na ye wana tango apostilaki azwaki na ete. Tango osala campagne de Mama Olive Lembe pe azalaki kuna. Mama Olive Lembe akendaki kopambola ye mais esalaki ke non azwaki na ete aganyaki na ete ba élection. Donc toyebi te soki prière ya Mama Olive ezalaki makasi te kandenge batu mosusu bazoloba ke non ye depuis quand akomi prophétesse, ye depuis quand akomi mosala nzambe donc une servante de Dieu oyo akomi ko prier pour na batu depuis quand. C'est long ce que les gens disent. Alors yango batu bakomi kolobo yango wana Shadari aganyaki pouvoir te azwaki pouvoir te yango wana Shadari aganyaki te. Soki ezaki mutu mosusu oyo asamelaki pona ye peut-être Shadari alingaki azwa pouvoir. Selon ce que les gens disent la famille kandenge na oloba batu ba oloba. Batu mosusu kandenge tolobaka baye balobi ke non Mama Olive Lembe normalement ne devrait pas faire ça. Soki oza déjà Mama Mokonzi, oza déjà mutu munene oya yebani na mboka na biso neti ya Congo. Oza déjà mutu munene oyo Congo e respectaka. Ata soki azalaki na posa ya ko prier pour na Shadari, il fallait pas asala ngo tango Shadari azosala ba campagne na ye. Il fallait ata asala kango na ndako kandenge bakenda bakutanaka. Bakutani a prier pour na ye. Mais eloko ya salaki selon les gens a salaki mabe. Wana eza kolakisa nini. Yango Etoile Ines TV ayaka toujours na ba sujet ya bongo biso nyonso to
aborder yango to solo la to bete lango li solo bino pe bande konanga bo pesa ba point de vie kandenge zalaka parce que ngana lobaka nanga chaque jour tant to beta ka masolo mosusu peut-être na koki na vandi nanga na opesa bino tante ya koloba et pourtant bino pe bozana ba moi point de vie na bino bozana mwa makambo moko ya makasi makambo moko ekoki pe kosunga batu mosusu yango na yaka toujours na sujet ya bongo to travailler yango ensemble mutu na mutu apesa point de vie na ye bande konanga selon bino kandenge bomonaki mama Olive Lembe abandaki ko prier pour Shadari mama Olive Lembe asalaki bientôt asalaki mabe batu o basambelaka batu o bayebi makambo nzambe batu o bakotaka penza na muzindo ya makambo nzambe le clavier est là quand tu lobaka le clavier est là bino pe bo pesa ba point de vie na bino boya kupe ko sunga batu mosusu o bazana ba confusion na système moko ya bien bande konanga comme d'habitude Étoile Nines TV a osala pe analyse na ye bino pe bo sala analyse na ba commentaire numéro na biso ya téléphone yango wana affiché donc bokoki pe ko sala ba analyse na bino na ba commentaire kandenge to salaka soki omoni ke na commentaire ekosimba te numéro na biso ya téléphone yango wana tango bobenga s'il vous plaît ezala ba appel oyo ezo concerner makambo ya émission na biso ezala te ke no ba appel moko ya ba kolinga koyeba ba vie privée to boyeboye ekozala bien te ekosunga pe bien te na système moko ya kitoko avant na kota na analyse nanga bandeko ekozala bien nanu na ya kopesa bambote na mwa quelques personnes na pesa nanu bambote na système moko ya bien bambote na nga na mutu aliboso na pesi bambote na ye moko Madame Sidonia Siala na pesi yo bambote bisika nyonso ozolandaka Étoile Nines TV bambote na yo yango wana na pesi bambote na Linda Bukulu ya balinda mwasi Nzombe mwasi moko kitoko wapi bambote na nga na ye moko Madame Judith Diampoviza na pesi yo bambote bisika nyonso ozolandaka Étoile Nines TV na système moko ya kitoko mingi makasi na pesi bambote na nga na tonton héritier yola tonton héritier yola na ebite oyo ozolandela Étoile Nines TV wapi me na pesi yo bambote na système ya bien na pesi bambote na ye moko Madame Bijou somo ye somo na pesi yo bambote na kombo na Yesu na pesi bambote na Ines Nsimba Madame Ines J'aime Antonia Madame Pascaline Kiyongo na pesi bino bambote bozana bino ebele Maman Joséphine nous avons Maman Tina depuis France tozana Maman Myriam depuis Belgique ba mama bazana bango ebele ba papa bazana bango ebele ba papa Richard donc bozana bino ebele na pesi bino bambote na système moko ya kitoko bande konanga tozonga sikoyo na makambo ya Mama Olive Lembe batu balobi keno Mama Olive aza mutu munene aza mutu oyo aza na kombo na Congo na biso normalement selon batu balobi keno Mama Olive il fallait pas aya kosambela pona Shadari na public boye soki peut-être azalaki na besoin ya kopambola to ko prier pona honorable na biso Shadari il fallait asala kango atana kunzu ke koya ko prier pona ye na public eza bien te bien que eza vidéo ya kalame batu balobi non eza nango bien te eza na respecté yango ezalaki mutuna batindeko nanga ba obo landaka Étoile Nines TV selon bino selon ndenge bazoloba batu nyonso selon batu mosusu ne ba oloba bino bomoni ndenge nini ba commentaire na bino kaka nde ko justifier makam nyonso la famille selon nga comme d'habitude Étoile Nines pe azalaka na mwa iloko ya koloba na système moko ya bien bon toza bana nzambe soki deja oza mwana nzambe balobaka toujours que mwana nzambe place nyonso ozokende place nyonso makolo na yo ozotiaka plutôt makolo na yo donc il faut obando reflecter que non oza mwana nzambe
mwana nzambe eza te keno ozalaka na église opriaka na église bato nyonso bamona oyo apriaka azalaka penza mwana nzambe. Mais mwana nzambe aza mutu oyo azalaka partout. Ozala na église, ozala wapi na quartier na bino, ozala na musala, ozala na matanga, ozala na fête. Donc place nyonso ozokende ezalaka bien image na yo to comportement na yo reflectaka que non oyo aza mwana nzambe ekendaka penza bien mingi makasi. Komona acte o mama Olive Lembe asalaki pona ko prier pona Shadari. Bandeko nanga soyons honnêtes et justes. Nga na omona nanga problème te. Na omona nanga problème te dans quel sens? Oya salaki. Donc réponse nanga ozala deux hein. Et ozala côté A na côté B. Bon to kota na côté A nanu. Na omona nanga problème te. Oya sali eza oyo mutu nyonso musali nyonso ya nzambe asalaka. Asalaka peut-être amonaki mwa révélation moko boye. Biso bato to kanisa keno mama Olive Lembe a prié pour na Shadari pour qu'elle gagne ba élection. Peut-être na côté na ye mama Olive a prié ki amonaki mwa révélation moko ya mabeka ne to monaka o esprit moko boye ya maladie, o esprit moko boye ya nini. Donc peut-être amonaki ba mwa esprit wana yango azuaki opportunité wana keno na sambila na système moko ya kitoko yango akotaki na ye akomaki ko sambila. Parce que tout le monde a katana banzela tukendaka. Tukendaka tana banzela bandeko nanga okomozo kendeka boyo kutani soki na prophète moko boya moni yo kaka akomi ko pesa ba prophétie soki penza be a recommander que non a prier pour na yo omona prophète wana pe to prophétesse akomi pe ko sambela pona yo to mona kango. Et puis elo mosusu la famille tant de personnes to bosanaka et pas ya nzambe ekipaka te. Ozala mukolo ozala muke mwana muke ekipaka nango te. Soki oza na appel oza na appel. Ozala mutu ambongo oyebani kombo na yo si etamboli ekipaka nango te to ozala mutu moko aza na mbongo te ekipaka nango te. Soki oza musala nzambe oza na yo ka musala nzambe nzambe ako utiliser yo place nyonso na ndenge oye moko alingi. Donc makambo nzambe kindaka nango bongo. Yango to monaka mosusu ato matina mutuka bo mati boye omonika mama moko to papa moko akomika raba baba bandeko nanga omona batu mosusu bakomi kotala ba ope nini eza nini wana komila kisaka kino bango nde ba priaka te. Mosusu Saint-Esprit onction ya Saint-Esprit ezuye. Siko batu mosusu boko prenaka ba makambo wana te. Omona batu mosusu bakomi ko ima ye pe bakomi ko lekisa eza ko lekisa te. Esprit ya nzambe bandeko nanga mosusu yango e controlaka nango te. Soki eza na posa ko simba yo bandeko nanga ko simba yo na niveau moko pas possible. Soki tokoti na voler na biso ya B na côté ya B kandenge na lubaki ya mama Olive. Oui, kandenge batu ba oloba non, il fallait pas. Bon, soki ezalaki révélation te, soki ezalaki message de la part du Seigneur te, ezakaka ye moko asambelaki poke papa na biso Shadari aleka, wana peut-être na sens wana roki kolobake na appuyer batu mosusu balobi que non, il fallait mama Olive normalement à ça la prière wana na kunzu. Donc ba ça la prière na kunzu a prier pour na papa na biso Shadari na kunzu ke kome mama ba makambo wana na public wana na prier soki ezalaki révélation en nzambe te. Parce que toza batu mosusu bakota na bango kaka ta soki nzamba alobi te tellement que azana mwa don na ye moko ya prophétie, tellement que azana mwa don na ye amonaka mwa makambo omona batu mosusu ata soki nzamba alobi te ye moko déjà bandi to banda prière boye yango bomonaka ba échec ekotaka nango ebele. Prière ebongaka soki Saint-Esprit et diriger yo. Soki Saint-Esprit ebisio ke non sala boye nde ekendaka pe kitoko. Bandeko nanga kandenge na lobaka, kandenge pe na lobaki na ebandeli. Mama Olive Lembe tobengaka ye mama ni mama waro. C'est une maman oyo asungaka pe ebele ya bato.
Mama moko, je sais que tango abandaki kozala première dame na ebandeli wana vie ezalaki mwa pasi. Dans quel sens? Ezalaki na mwa makambo soki bakuti mwasi alati pantalon aordonaki bato bakatelaka basi ba pantalon. Et la plupart des gens basilikaki mingi batombokaki kutu tozalaki mwa bana mike mais bato ebele basilikaki ka ndenge ezalaka basilikaki bafamille ebele tombokaki mais gloire au Seigneur, après quelque temps bayaki ko ordonner lisusu bato ke no bokoki kolata na bino ba pantalon na bino nde kimia ezongaki na ville to na Congo na biso bandeko na ngai. Mama Olive azalaka mama moko ya bien ke bato ebele bafingaka ye nayebi te kande na lobaka na nga chaque jour dans la vie mutu na mutu azala na ndenge na ya omonela makambo. Nga penza kokota mutu ke mutu oyo aza mabe nga natiaka toujours et encore na mutu ke na se ya moi mutu oyo azalaka parfait to parfaite na se ya moi azalaka te. Biso nyonso tozalaka basumuki biso nyonso tozalaka na malamu na mabe na biso. Siko soki tokobanda otiaka mabe ya bato liboso yango tomonaka bato ebele babetaka bamabaku. Donc ezala bongo pourquoi? Parce que botia tellement mabe ya bato mosusu liboso ya bino bobosanaka. Donc ezala bongo mama Olive oyo asunga bato ebele, voire même ezala ba famille mosusu ba rentrée scolaire boye omona asombeli ba famille wana ba école lelo toye komona na ba hôpital ya mama Olive akomi kosunga pe bato namonaki ezalaki na temps moko kutu mama Olive asalaki keno moi mobimba ba mama o babotaki bafutaki ba hôpital te. Donc ba quelques hôpitaux ba mama mosusu bafutaki ba hôpitaux te ba frère ya hôpital te. Donc ezalaki nangoka ofele wana nyonso zaka bolama mutu. Je suis sûr que tant de personnes surtout o ba ofinga mama Olive bango bazaka na posa ke non mama Olive asunga ka bango kaka personnellement. Sikoyo soki peut-être que problème na yo ezo nécessité te ke non mama Olive aya ko assister yo te. Mais à quoi assister yo te ezala bongo. Peut-être mama Olive ayebi yo te yo yebi mama Olive parce que omona kaye na ba télévision omona kaye ka ndenge to mona kaye wana sikoyo ye ayebi yo te akoya ko assister yo na ndenge nini. Yango ezalaka bien te ke non oyaka ko ina mutu boye dans les vides ezalaka nango bien te. Ezalaka nango bien te to mona ta ba émission ebele o to présenta pour na mama Olive tant de personnes ba loba mabe pour na mama Olive na niveau moko pas possible. Bando kamusanga makasi. Mama Olive aza mwasi moko asambelaka c'est vrai mutu na mutu kande na lobaka azalaka na mabe na ye mais mosusu totalaka pe bolamwa mutu. Mama o bafinga ye mingi kutu na ba président ta tongona na ba président ba pays mosusu basi na bango eza ba kara omona basi ya ba président na ba public boy ezala ba kara makasi mais ye azaki mwasi ya président mais depuis tango azalaki première dame azalaki toujours cool na batu ba omona ba mama Laure Mbongo ba comédien kutu koloba te. Donc azaka wana sunga na système moko ya bien. Siko mutu abongo mosusu tovandi pe totiaka soki oto yebi ke non mama Olive asala yo mabe otie mwa mabe na ye de côté o se rappeler ata na mwa bolamu na ye oyo aosala na bavia ya batu mosusu ata soki bolamu wana asala kango na vi na yo te ataka na bavia ya batu mosusu bandeko nanga to se rappelaka ekosunga pe mingi makasi. Bandeko nanga bobosana te kotia ba j'aime na bino ba numéro na biso ya téléphone totiaka ezalaka surtout pona chaîne na biso ezalaka chaîne moko commercial to salaka ba publicité ya mwa ba biloko soki oza na posa publicité na yo elekaka surtout na chaîne na yo na biso plutôt okoki toutefois ko contacter biso tozalaka na biso soki omoni ke obenga eke tozo yamba na biso te mosusu décalage ya mosusu naza na musala mosusu peut-être naza na église talaka biso pe toza bana nzambe donc okoki kotikelanga message tango na koya
na répondra toujours et puis na rappelaka toujours ceux qui nakuti appel manqué na rappelaka toujours donc ekendaka nango bongo. Bandeko nanga, est-ce que bosi botie ba j'aime na bino, botia déjà ba commentaire na bino? Est-ce que bosala déjà partage na bino? Soki bosala ki nanu partage te na osenga na bino kandenge ezalaka na système moko ya kitoko bandeko nanga. Bosala partage, botia ba commentaire, botia ba j'aime, s'abonner pe na bato ya sika kandenge bakotaka na système moko ya kitoko. Bandeko tokomi na biso na suka, permettez-moi de vous dire surtout bye bye et à la prochaine.